DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso po toyebi ke bozali ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV proposera nabino actualité mais to proposaka pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux topé ba réalité o tozali ko vivre na mboka na biso République démocratique du Congo. Réalité o tokutani nango na mukolo na lelo pe ezali mawa mingi ezali accident o euti ko salama na nzela ya mai nde tobenga kapo na bato banongwa kitambo bazomata vers pompage mbudi nzela ya mai boyebi ke route wana elongeaka en tout cas fleuve Congo et avenue wana babenga yango avenue tourisme yas moko oyo eutaki na kitambo eza komata vers pompage ekwei na kati ya fleuve na bapassager nyonso to bazalaki na yango bazalaki nango en tout cas na kati epesi ipasi makasi pe population ezali komituna pourquoi eloko boye ekoki kokoma. Qu'est-ce qui peut expliquer en tout cas que situation boye koma au moment où toza ko solo la boye jusque là mutu moko to azaki na kati ya yaswana bimi tolingi to proposer na bino bolanda témoignage ya ndeko oyo azako expliquer na biso quand même situation yango ndenge nini le kane bongo na sima toromeka ko sa moi réflexion sur problématique ya sécurité na banzela na biso surtout particulièrement na nzela wana avenue du tourisme. Quelle est la responsabilité de l'État par rapport na sécurisation nzela wana pe quelle est la responsabilité ya biso ba usager ya nzela potoye baka lolenge nini ya kotambola na nzela ya abongo nde eloko tolingi to proposer bino sikobo dans le court extrait il y a vidéo et ensuite tozonga tout ça moi réflexion on a biso tout en priant Dieu bien entendu que bateau to considérer siko comme des disparus babongwa na bateau ba oza toujours na bon vraiment parce que ça coupé ça a passé makasi information toti koyoka ça fait vraiment très très mal. Je rappelle que boza ko landa chaîne YouTube na bino DMTV ndeko na ngai mtozana no abonné te mais abonné na chaîne no pe ko bossa na te ko activer notification juste un clic sur cette petite cloche et qu'on permettre na yo rataka li sous-souté ma prochaine vidéo te proposer na bino. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. En tout cas bisimo oyo chola awa na bato na kati toza awa na nzela mimosa donc c'est triste. Il y a ce quoi na mai excès de vitesse na bato na kati donc mutazo bimate vraiment les a pas si makasi donc ya c'est liya KBG ouais ya c'est na kati wana kati ya mai na bato ya c'est la musique makasi Wanzela mai ya smoko ekwe ya kiawa na batu ya sepe zo mona na te ekoti na dindi na mai dala bele ya bantu papa kaye ekoma te ndenge bekaka eza na sa bona batu baza na te Zambi bele abantu oyo natangila awa bantu bakwei na mai yawa anzela mai yawa mutu yasi moko elekaki mbala moko na kati ya mai
Voilà, nous sommes de retour. Bouti Kolanda wana image eza kopesa pasi. Bomoni ke batu ebele bazali le long ya fleuve. Je rappelle que nous sommes là sur l'avenue Tourisme. Avenue Tourisme ezali avenue Oyo elonja fleuve kouta na Kitambo magasin pe ko mataver ba mimosa ba a pompage to ko kende mbudi olekala na nzela wana to benga yango nzela ya mai parce que ezali justement nzela ya fleuve et certainement que mutuka wana soki et parvenir ko dindati na fleuve et linko loba ke chauffeur a perda qui contrôle ya mutuka na ya perdre contrôle ya volant et probablement et koki kozala kaka dû na excès de vitesse. Bobi kenzela wana zaka d'abord route à deux bandes, bande moko aller, bande moko retour. En principe nanzela ya lolenge wana vitesse singele koka kozala limité, d'autant que zali penzela ou ezali pembeni na mai. Donc vitesse koki kozala makasité, so vitesse eza limité au ko aborder virage na sécurité nyo surtout problème kozala a mingi TP. Pourquoi pas koti ya ba garde-fou tout au long ya nzela po et empêcher justement que accident à l'olenge ou toti ko vivre et ko salamate parce que ceux qui ba garde-fou ezala qui peut-être pembeni ya nzela et ko kaki ko empêcher en tout cas na véhicule wano balobi ezali marque Toyota de type Yass modèle Yass oyo edindi na kati na ba client nyo surtout. Alors ceux qui totali pe lolenge batu ba vanda kana kati ya ba bus ndenge batu bazalaka confiné 4 par banc ceux qui bo dindi brusquement bongo je vois mal batuba kokako bima facilement ko s'en sortir en tout cas facilement parce que bozana nous coincer na kati lokola ba sardine et na ko luka ko sala effort ya kobima en même temps bodini na kati ama je vous assure c'est compliqué, ça peut arriver à tout le monde bison surtout les kakanzela wana et je me sens vraiment à la place ya bateau bazaki na kati wana pe surtout na ba famille na bango et ça fait très mal moto alamuki na tonga yebi kazai ko sa déplacement na pour akende na occupation na soit ko luka mbongo ko kende musala na ye pe akutala na likama ya boye. Je parle vraiment avec beaucoup d'émotion mais en même temps moi coup de gueule pe biso tozala mboka o tozelaka toujours likama et salema et bon on a simato réfléchir sur les solutions à apporter sengeli ko yebaka pe ko anticiper c'est-à-dire ko réfléchir en amont nini sengeli to sala poto éviter que likama e comme boye en cas il y a likambo boye. Donc je crois que ezali problématique moko monene o ezali ko pesa ba responsabilité na batu ebele non seulement na ba kondio bazali ko kamba biso non seulement na ba agent de l'ordre ba komi pe na gestion ya circulation routière pe na biso moko ba usager de la route pardon oyo tozali pe parfois ko provoquer ba cas ya ba accident ya lolenge oyo ça fait très mal comme on a situation ya boye je vous assure et créer embouteillage moko monstre mais embouteillage ezali problème te le problème ezali tozali ko banga perte en vie humaine ko kakokoma na journée à lelo ezali pena ko pesa biso pasi makasi. Donc je crois que c'est pour nous ici l'occasion d'interpeller en tout cas ba kondina biso pour que ba ye ba lolenge nini ya ko sécuriser pe circulation na nzela wana avenue du tourisme parce que ezali prolonger fleuve. Je vous assure que fleuve na ba kote wana ezali komona que tangu ya sezokota na lourdeur ya mutuka na batu bana kati bakisi poids tout de suite ezako s'enfoncer et visiblement ezali pe sika moko ezali mosindo makasi pe ok ekoti pe ko bima ko mibimisa na kati ya mai ko fungola portière to même pour la chauffeur le va peut-être côté receveur ndenge zaramo ko fungama mais avec pression à mai soki pe receveur akanga ki portière na été aux en tendance et c'est refermé. Je vous assure na ba ya soane zakaminga za ba ya stam souffle kombara na ngonde ba marchandise ezali hermétiquement fermé et ça compliqué pour la batuba koka ko s'en sortir nzambe azala vraiment en abango. Nous espérons que tozwa sango ya malamu quand même parce que ça fait très mal, ça me fait de chair de poule comme on a biloko ya boy vraiment il sali pasi makasi. Il faut interpeller en tout cas ba chauffeur na biso non seulement au maître vie ya ba passager en danger même na ya yomoko excès de vitesse et foot akate na wele la kaka tour na wele la boy et foot akate même mandeko na biso ba motard lo lenge batambola quand même na avenue wana alors que zali nzela ya deux bandes ndenge ba doublaka butu nyonso to azaro mona
yango, mais personne n'a ça côté le yango pour la koloba. À un certain moment, nous devons arrêter. On ne peut pas seulement causer la accident et coma et bongo na sima to eba komona ke esengeli to eba kotia ordre na banzela na biso ezali vraiment amawa. Voilà information tolonga ki to meka ko pesa bino un peu rapidement par rapport à événement où tu ko sala masiko na avenue du tourisme na tozali wana na nzela ya mai nde to benga yango nzela ya kokende pompage ya kokende brikin ya kokende mimosa ya kokende mbudi ya kokende malweka nzela yango wana oyo accident et tu ko sala mandenge bomoni yango wana merci na bino batu bolandi biso prière na biso en ce moment ezali ke nzambe asunga tozwa ba disparu ba bongwana bazonga pena batu bazali na bomo et nous espérons nous prions que en tout cas mutarokufa te même si tu ebi que ça difficile mais rien n'est impossible à Dieu. Merci na bino batu bolandi soki bo sepeli na ndenge to pesi information botike na biso au like mais bokoki pe ko tika na biso point de vue na bino na nzela ya commentaire pourquoi pas bomi abonner na chaîne DMTV. Merci Nabino pour la baoba ko s'abonner sur Ozana no abonner te ko bossa na pété ko activer notification juste un clic sur cette petite cloche au komona et ko apparaître tango ko s'abonner parce que cloche wana yangonde ko permettre na yo rataka lisusu te ma prochaine vidéo to mettre en ligne pour na yo. Merci encore une fois Nabino batu bolandi biso to espérer ko retrouver bino prochainement avec un autre sujet ko zala au moins sango moko ya bien ko za sango ya mawate. Merci encore une fois et DMTV vous dit au revoir.